Ok. Bonjour, Banakin, Bana Congo, Bana partout, Bana Bundes. Naza lelo awa na place pour ça la le 30 juin, il y a journée indépendance. Mais tu peux ça samedi le 29, c'est ça pour bien ça ba congolais tout ça la zinga ya mais, on va dire mais, Wiesbaden, Francfort, Offenbach, hein? Vous êtes comme ba na mboka comme ba congolais, tout ça na biso boya. Boya samedi oyo le 29, boya awa ezali fête ya indépendance ya Congo. Donc ezali fête ya mutute, fête ya biso ba congolais. Donc dans une sika oyo pour toi vendre mokolo samedi le 29 pour célébrer le journal le 30 juin et de kamalamu donc mutune surtout azana posa akoya so azana moi lo komema ya so to komela so akolia aya plus la fête ya biso tout ensemble. Donc ça te muto organiser fête pour na boya te muto so koya a meme lo konae on a pour célébrer mkoya le 29 donc le Congo au Congolais. Les Congo ils appellent les Congolais to célébrer la surtout samedi le 29 oya miyebi kazana eloko osala te aza sika okende te yaka awa na parc awa bozomona eza mwa monene kotourne boya tu vois eza bana bakosakana te donc bozomona ndenge ezali kote oyo bokende bomona eza bapesa na mai donc mai yango wana bozomona kuna fleuve eza kuna esika monene ya kosakana ya komona eza te alors bozomona bino moko donc le 29 bino nyonso boya awa le 29 et vous allez bien, tout le awa, si vous avez commencé à le 29, moi le collier pour moi nana, moi le remettre au monde nana, donc et vous allez journée moko pour la Congo. Donc visibilité Congo vous allez tout vendre, tout solo là, tout talana, tout mon nana pour la Congo na biso et kendi liboso. Merci. Nazala batu na bosa nite nana batu moko pe nazala ko loba ke baya ebele awa, basa sensibiliser batu mususu, na lobi ke Tito Jonas mobiliser bateau Elvis na Wiesbaden lisanga ya ba mama ya mais boye ça fait bateau mais baya lisanga ba mama ya Wiesbaden lisanga ya ba mama za na Francfort bateau ça na Francfort bobenga ba ndeko na biso na Francfort boya awa le 29 à partir ya 15h30 to vandi awa to kocha bilo ko mela bilo ko le osala awa et puis j'en profite pe mokolo yango za mokolo ya mwana nanga pe zo confirmation donc ko za ba événement mi balé la place oyo. Donc, boya pe ensemble, pour fêter la mois na bino, à vos confirmations, et vous allez essayer makasi. Le 30 juin, plus tout le awa, na mais, c'est na parc. Soko lingo ya na S-Bahn, aussi S9, aussi S1, au quitter la gare à Mas-Castel, il y a 0 mètre na makolo. Bataba voiture, c'est na Eleanor Strasse, numéro 1, Bobungate, c'est na Mas-Castel. Code postal les alliés 55252. Et le Strasse numéro 1, beaucoup de souvenirs dans la parc, Libanda. Vous avez besoin de fleuve, donc indépendance à Congo, tu célébrer en Awa. Le 29 juin, Awa, na parc Awa. Moutoua Zangate, tout ça aya. Vive le Congo, vive la RDC, vive le Congo congolais. Bonne fête. Merci. Ciao.